Bote bandeko balandi tindika télévision vraiment bonjour bonsoir ça dépend il y a tantôt pengonga oh bozui temps et roelamba basango na biso na kata tindika télévision merci à cause à la brancher et si ko bomisana ko zo ezali ba information fidèle internaute le nazali na Pasteur Ali moi na 12 ans oh bomisana ko mona na kati ya betandumike na bino tozali na awa tokomeka ko sola sa makambo itali mboka na biso fidèle internaute bosa la confiance na tindika télévision bozala jamais déci bambote na babos na papi qui na refin qui sombe na bosante mauvais Charles Mbongo contre Mbongo agence assure na kati ya Londres na bosante mama babingu de mosa mundele na kati ya France na bosante mama Jenda ya Kaembe futur député en 2023 bambote sikezo mama Jenda ya Kaembe balobi yende makambo mama motema malamu motema bolingo motema boboto yende nani mama Jenda ya Kaembe mon vieux Lucas Jésus na kati ya Londres bande ko balandi na kopesa na lomwa lombangu mbote na invité na ngai na kombo ya mwana mboka Pasteur Ali ya UDPS mwana 12 ans mbote mwana mboka mbote ma sefora sangoni non wala mama na ngai mami kolebe to mona nte oui tala ko tambola ko bima to salela ka mboka pa kimezala yango wana zena ba Congo to zongi to na Kinshasa onde kolelekaki. Merci mon mboka to monaki na mokolo ya lobby inauguration to monaki tata école Félix Antoine Tshisekedi asila ko kele ko sala descente na lemba yimbo isika o izini ya monene ya mai ezali ya régie des eaux et ko sala ETS et répartir ba mai topé ba na tous les coins topé na ba étendue nyonso ya kati nguba Kinshasa réaction na ezani papa inauguration et puis pour na œuvre malamu o wana isi ko sala. Oui, merci Maman Sephora. Vraiment, félicitations pour la mituna malamu. Avant la côte, on a fait ça. Oh, bah, c'est pour la moi de 12 ans, Pasteur Ali. On a fait Maman Catine Dumbi, Maman na Rachel, na Canada, Bambo Tebele. Maman Célestine, na Katia France, Bambo Tebele. Na Pessi, Papa José, na Katia Belgique, Bambo Tebele. Maman José et Papa José, na Katia Belgique. Maman Célestine, Bambo Tebele, c'est Pasteur Ali, moi, na 12 ans, oh, Bolandak. Maman Sephora et Sali, oh, Tolobaka. Embouteillage puisque va trouver embouteillage ezaka ya mitu mais embouteillage ya mbula pesa là ah oui embouteillage ya mbula ezala au moins mbula ezala embouteillage papa bato bakimi embouteillage pe ya bato ezala mais bato basali na lemba yimbwa to sangisa ko banda munga fula nani mbanza lemba matadiki bala bato basali 20 ans ba mela maite mais bato on vivre ndeni mais Kabila sali 18 ans na pouvoir. Mais batu bango moko bazo confirmer balobi Pasteur Ali to sali 20 ans to mela maite c'est-à-dire mutozo batela bato ezanzambe lobi tata mokonzi école Fati Beton Félix oyo bato bazo finga salate atanga te ata société moko te mais akamwisi bato lobi na lemba yimbwa mais calculer kolongwa limité tina lemba yimbwa nazo confirmer yo et pesi batu esengo ya kotika babis kozonga na makolo na koyemba para ba témoignage ya batu 20 ans batu bamelaka mai te bamela masuba masuba c'est-à-dire kwa mai ya mabulu OK ya batono mais tata mokonzi ekola lobaki na kosala nouveau Congo ya sika quel lobby ambiance akeku inokire lobby château d'eau wana bato ba sepeli lobby na wo ya lamuka na ya PPRD na bato ya nini boza ebele balo facho umela pona bilembo bakanisaka Dorcas pona bilembo ya kotonga yango moni tato akei Mobutu atiki stade Martyr atiki nani atiki stade Camagnol atiki palais du peuple atiki pont Marshal wana Mobutu lelo Laurent Lekika bon Kabila zoleka bon 18 ans mais tala fati kenena chikapa bayebisa yo eza place munene webi o baloba kansangelu ya misulu minene isatu ibidi plutôt rivière Kasai ye rivière Chikapa eye sangana kata villa Chikapa mais facha tandi pon place wana OK ba Eve zoloba ya yo koloba nini ata olingaka mutu te mais na sa motema olingaka ye kaka lelo nzela oyo euti ba Congo il faut to tourner boye matadiki bala munga fula
ipene sana kitoki mosi bato bakufa toya na centre ville. Mais les autres tata mokonzi école alobi non tozopenzela aéroport andili tosala nani nzela ya chile gelo na terre jaune ebimba direct na kisanto to benki ikisi ekopesa bato esengo te nde omoni lobi bato bazoyimba fati umela fati umela ezalaki ngai te paster ali lobi lamuka monani te pe perdre la balobi mutu 18 ans na mutu 3 ans yo moko mama c'est français journaliste nakosala bacommentaire ebele te mpo bayebi ke mwana 12 ans nazalaka moto ya idps ata olobi ata okinga aza moto ya idps ata félix akei me ngai aza moto ya idps puiske bato bayebaka te félix mpe aza moto ya idps azwi pouvoir ata akei ngai azalaka moto ya idps kabonda akei te mobaki oyo akei te mutanda baza ebele babelchika me ngai azalaka moto ya idps ocomprendre yango wana bilembo moto osala il faut bondima yango lelo kende na kisolokela so l'équipe Marshall o Mobutu atigila biso okomi kisolo nzela mwanda kende kotala bilembo ya Fati yango na lobi Fati beto azaki na lemba imbwa bino bato poto monde mobimba ayino kire bato basepeli po na mai l'eau c'est la vie okoko lala nzala mais sozo mela mai osala te semaine ozola la nzala mais ozomela mai ata une semaine okufa te tuna ba docteur ba moyebisa ozolia te me mai la po mikoto oloba keta te ko lo trop banzela avec banzela to moni pasi ko sala biso mai mais social o etali ko lia est-ce que maman c'est fort na c'est pas mingi otanga na ibite ba tumsu ba yebaka makambo ya koloba te soki tozo benga mon social premièrement c'est quoi soki na mukili oyo tozo benga social elola te ya mapata te social yekolia te social eza mai te soit emituka te eza courant te kolala social eza nzela puisque biloko akolia ekangami na bazamba il faut aller mituka ezwa nzela ya malamu mpo ebimisa biloko wana eya na ville bato basala nini balia nde social yango wana soki na mokili nzela eza te yo okoleka nde nini baavion etambolaka elandaka nzela te biloko euti poto eyawa tosombi bilamba tolati elanda nzela train elandaka nzela masuwa wana tozobe ya mai oyebi masuwa mai ezalaka mpe na nzela nango koto mabanga koto nzela eke balanda boye yango social tobenga nzela sikoyo tata mokonzi ya ekolo aza sur base na nzela kende na ville na province ya bandundu soki na bandundu yaya biloko ezopola na zama tokei bakongo wana asomba tala mama anana nazoyi biso ya monene boye 1000 francs mais anana wana ville ya Kinshasa c'est combien mais sikoyo soki nzela ezali anana wana ekota ofele yango tata mokonzi ya ekolo aza sur base na makambo ya nzela yango wana social tozoloka yango wana. Merci mon mboka, tout le monde qui biso nyonso après avoir sorti à mon mboka Vital Kamerhe, tout le monde qui première fois assez la ko réunir où ils allaient parti na il y a INC et puis tout celui comment na asili ko la qui ça ils allaient maquette il y a bureau na to pe ya INC où est parti ya INC ndege ko komela et puis tout allait ko continuer comment na ces derniers temps comme il faut ma ko apparaître na presse et puis devant tout le monde point de vue na ils allaient nini pour to yoka ki pe ki faka ki na ngambu ya est to yebite azali toujours soutenir tata ekolo ou comment point de vue notre réaction na yo maman Sephora merci pour la mutuna nelo na zolo ba malembe na oganga te na lo ba malembe po mutola ndamwana 12 ans bien Vital Kamerhe ya liboso na sepeli na ina likamboyo azala étranger azala congolais mais na sepela ki na likambo moko o lelo ba congolais nyonso bazo raisonner bazo sepela na yango Vital Kamerhe azalaki président de l'Assemblée, na moment il y a président Joseph Kabila. Mais Nani Kabila oyo abengana ka Vital Kamerhe na Assemblée. Abengana ye tous les mutoyebi. Mais tout le monde Vital Kamerhe azwa mukila na ye achao na makolo bombi. Vital Kamerhe atikala ko bimisa bulumbu ya Joseph Kabila te. Oto bengi Hippolyte Kanambe. Abimisa ngote ya bombango. Vital Kamerhe alobia bolokula benganinga akio sala parti nanga Vital akia sali parti na ye yaya Vital abimisa eloko te alobe eloko te a critica Kabila te lelo Vital abimisa parti politique na ye avant d'année mais Kabila bengana elokula mbwa mais lelo
Vital tango vandi kimia amoni tata mokonzi ya école Félix Tshisekedi Tshilombo abimi akimi mbango ake alobite na landa mwana bokalani yango exemple bolimbisa mpona kososo exemple epesa komona mutulukula Jean-Marc Kabund oyo bake komema bébé bandeko balanda mwana 12 ans boyebi bébé ndenge azalaka baboti bébé bake komema ye boy bayena balalisi na berceau bandeko melisa ye mai kolokile place kolala kosombela ye loko mili kitu to poto mais aloba makambo moko ya buzoba biloba loba mais Vital Kamerhe akangamaka na maloba na ye na nzambe na ye alobi te Kabila za Kabila nga na zanga abimisa ta secret moko te ata bulumbu ya Kabila te mais komona oyo oh Félix insensé boy na boy yango na minute oyo to sepela na Vital Kamerhe oh oui. Non, kozala moto ya IDPS yoka mama asi azongisaki mbongo yo nde mbongo ntango bazongisa mbongo bon mama Sephora nayebi te na vie bato mosusu bayokaka chiffre mais na maboko nano apalpe te Vital balobaki ayibaki bolebisa yo kosokoso ezinga mabe Vital balobaki ayibaki soki ba 60 millions soki ba mama tala na bureau to vandio so ba ina 60 millions ekotonda mais mbongo wana eza ebele fo azongisa mbongo na banque eza te aye na mbongo mama Sephora 1 million de dollars na yibi yango oyo bien moteur il faut azongisa mbongo na banque Vital azongisaki mbongo na banque eloko tozali na mutuna na yo olobi ke Vital boy na boy Vital a soutenir Fatima Kasi a soutenir yenama non tozo tala sikoyo omoni biso sambela nzambe totala nani azali sima ya Yesu nani azali sima ya nzambe ozo comprendre tozo tala marqué aux étrangers marqué aux congolais mais bulamu epolaka te Vital asongaki tata mokonzi ya ekole ba campagne papa marqué moyibi oyo Vital ayiba kolati yango bato ya IDPS eta ezali peperde bato babimisa oyo Vital ayibi tala mais biso tili ezala témoignage tindi akoti prison yango toza na likambo yo ozolobi ya Vital lelo so Vital abimi lisusu aboyi kosoutenir tata mokonzi ya ekole eza na problème te puisque asoutenir na opposition mais tata mokonzi ya ekole na minute oyo aza président atoluka majorité na présidence a soutenir te tata mokonzi ya ekole azaka wana 2023 ezaka faci beto na pesio ndakisaki Kabund alakisi mutakala ya lokuta ya kofinga Félix insincère ya yibi mbongo na budget privé akie kobomba mais Kabila yiba bongo ebele soki bato basala Kabila eza Vital na Katumba mwaki mais Vital akanga maboko atikala koloba te Kabila tala mutakala ya sokola mai boy na boy te yango na ebisio Vital aza na parti na ye abimi azokende pa na bango na est kosala ba campagne na ye azala congolais azala étranger mais asoutenir tata mokonzi ya ekole na moment oyo tata mokonzi ya ekole aza déjà président moto kobangisa ye azate mais mwana mboka par rapport ya Vital Kamerhe tomoni Valentin Mubaki asili ko accuser to koloba ete Vital Kamerhe azali en complicité na ba Rwandais point de vue non ezali parce que en soi je crois bien bino mo bozala rapé sur que Rose na lobi boye Valentin Mubaki wazomona wana yo kalisa wazobogo ya tikelika ndenga za wana IDPS zakande milinga makila mai oboyi IDPS okosokola mai oboyi IDPS okomela oboyi komela okonyata na balabala oboyi konyata mbule konokela yo bato basalaka bato eza IDPS bato basala Mubaki eza IDPS mais eza na barrière kotanga pe il faut na sagesse il faut na esprit de discernement on comprend il faut mitala ki ozo peser te o manete momaka bunda asali oyo aza na discernement te aza pe na esprit ya nzambe te po esprit ya nzambe il faut tala ki oyo eza moma Tshilombo Tshisekedi yo kobima est-ce que yo confronter Tshisekedi okoka bato ape perdre bakimi la moka bakimi ba yiko zwa yo ya onde mo na zo election Mubaki bokonzi
ebongi na bato nyonso te bokonzi ezalaka partir ya libumu ya mama na oyo basi batie étoile moto oyo ozala mokonzi yo ndimaki ke Tshisekedi akokufa sanzwa bokonzi Félix azwi mobaki ndenge aza wana aza moto ya este kote ya bakabila kamere wana na bakabila totyaka este mais aza traître monene mobaki nde ozomona yo wana atrahir papa etienne bambula ebele ye kozwa pouvoir kozwa ndeni tala nano mobaki na motuni oyo otuni akei kutana na kabila awo batuni alobi o nakei na compte ya individu asutuka bocibala nzenza asali nini abimi nzoka akenda korompre abima premier ministre yango nayebisi bokonzi eutaka na mosisi ya libumu nde Félix yo oyebaki Félix akoma président ngai mwana 12 nga mutu nabunda na Félix na opposition makofi tuna 10e nyonso limete bakoyebisa yo Félix oyo nakobeta yo kobeta ngai te wana papa na bomoi nani ayebaki Félix azala président ata yo mama Sephora yo oyebaki président Félix azala président mais mwana mboka tomonaki biso nso toyebaki Pius Mabilo azalaki proche ya Kabila FCC mais tomusili komona à la fin de compte asili kokoma ministre ya urbanisme et habitant et puis na mokolo ya mikolo tokoleka je crois bezaki lundi ou mardi asili ko déguerpir ezali kombo azali na kombo ya Zoé Kabila par rapport à ce que ndako wana ezali soi-disant ou bien ndako ya l'état point de vue na ezali ni comment maman na Zoé bisobo mboko tout d'abord bakanga biso na Zoé Kabila azaki l'homme na lobby boy mboko tout d'abord bakanga biso na otage na ba Rwanda tunanga izanini tangu Kabila mukolo yake ayena fimbu tumbu yulu okobeta mwasi note okobeta mwana na yote na ba miyibi basile yango Kabila na bandeko na ye bazongaki na musala wana kobotola biloko ya ba Congolais pamba boyina boy mais lukula bokonzi wana ya Saula wana isili ekomi na David ekomi na Josué Moye Zoé azala na makasi ezate Zoé sazaleki mama na ngai ata bato balandaka mwana 12 ans ba bino boza munoko trop te tozolo ba vérité omoni le pa mosueza ya tata na yo tata azana na makasi ozana mwa dire ozuta tone ozolo ba même mukolo tata kokufa omoni ba tata uluzu ba bengana lokola biso ba bengana biso bambwa ba biso libanda pa moto makasi azate Zoé makasi na bango na Jeannette na ba mususu ezala Kabila Zoé atangate ba bengani na gouverneur oyebi yango bien na Tanganyika esoki ke Kabila jana pouvoir ba ninga ba bengana Zoé te Zoé babotolaki mapango wana puisque miduki ba rebelle to tilelo zobunda ko bimisa ba Rwandais na mboko oyo likolo ba Zoé batolisa ba Rwandais lelo na lina yebisa yo bazui mutu kula Zaria sur Roberoi ba pesi sécurité ya Congo mobile lelo Zaria sa zawa Zaria sur Roberoi zawa mais azana mboka na bango ona Congolais tala banzolo ko ebele na misu na ilonge lelo Zaria sa zana mboka na ye atiki c'est nani kotala bokonzi ya RDC lelo Azaria sazana mboka na ye mutu na mutu bayaki koyiba azongi azepa na bango yo mona bambula boni za Azaria banda Félix azui pouvoir yo mona Azaria sa ayebi mbule election pa na bango mbule tawo zo beta ai akimi alobina ke pa na biso James Kabare za wapi azepa na bango kuna yango bandemo kuna ba Zoé tangu ya na bango intouchable azai président yango bazobotola na upeso mwanda kisamoko moke marqué inga na kola ki periode wana me na ibaki makambo ya ba mikolo te me na ibaki na 82 tomoni Mobutu na mboka oyo yango nazo peso ndakisa wana bato balanda biso bayoka Mobutu na mboka oyo CCC kokukumbwendo waza banga yo sio mona mutu azo ya nyoke kangami etelemi ozo mona mutu azo ya mbwa kangami fourmi kangami nani CCC kokukumbwendo azoleka siko kenena ba ikala ba barotala ba Saddam ba Mand sauf moi na liboso ni wana pa periode na bango so bazana bomoi ozoke mwasi kitoko lukula ozabo na ebare boy ale batindi ba garde corps par force ba kangi yo bakena yo mobali atikali nde na tikolo o sala nini batu na minduki papa na ba président de la république o sala mama Sephora bazui bakena yo sampe ba choma toyi samba solola na yo ngai mobali osala nini yango bazowe baza kusala bongo omone periode ya Mobutu wana bana iba sila mabe baza kobotola basi ya batu nanko bamona mwasi ya kitoko te
tukuna bato webso ako okoya na mutuka nyati basanya mikate abimisi ba rouleau ya bazaire bakati ok yoko touché mwana Mobutu yo zana ndenge moko na ba to bengi Zoé ba botola ba bien belé yo Zoé ko Shadari ba otako ba moi ebele ka ba otako bwaka ile banda Zoé na Jeannette bazaki bo Jeannette na Gombe a débordé na nzela chema bende papa chauffeur abato atuta libende musika na nzela oyebende chauffeur na bate so akufa ndenge ba betaille mais nyonso les kosalezanini puisque yaya bango aza président de la République les seuls nazolo ba biloko na akumisa te nazo flatter te muntu tomoni biloko te za Félix oyo yani ya obete ya ya ko baleki na ye azana baleki na ye ba Patrick Bazali ba Josué nani Christian Bazali mais jamais non to yote Christian beti mutu atuti mutu ka bato anyati mo seba ou bien Patrick ou bien mbombo asalibo to tikala ko yoka te mais to ronga pa ma Denise pour la faire afia no beta ke masisa muno non maman Denise aza mwasi abalami ozo comprendre aza na famille oyo ya papa Etienne te babali yoka ngana aza na témoignage wana te nazo wangana te na témoignage te puisque toyebi ke période pe ya Olive Lembe abomisa mwana mwasi oyo babengaki akanga ye suki na alors bon wana phénomène se répéter sous ce cas mais naza na ngonte na témoignage so naza na kobeta na banga ke eloko te oui soki maman Denise abomisi mutu babeti masasi nazana biloko wana nakobeta seforanga na ubanga te tala na nisike nde na kolinde na zali yo yebi masasi eratanga muso na bwaka na mopepezo kimanga oh ah oui nazo so vérité mais ceux qui maman Denise asali na kolobela yango puisque tuzana état de droit na démocratie tolingite ba saluer président na biso ceux qui nazana information na ki maman Denise oui babeti mwasi bien mobali ya kufi tokolobela yango likambo ya lempela nani Gisèle Pela tolobelaki yango tobangaki te aza mokonzi na biso il faut toloba toza na dictature te toza na démocratie na état de droit soki likambo ya mabe epai mama Nyakeru tokolobela neti nini omoni banyokoli bato puisque tata mokonzi ya ekolo alobaki boye bato oyo bino bozoloba Kabila ya cheche na babiro wana baza bakongole nakoya mbala moko na lungula bango mbala moko te baza bakongole faut tokende molomolo lokola général Kasongo aza kongole te siko bayeka bu balungula ye marike aza na bamabe ebele azosala nakoya mbala moko balungula ye te faut balungula moke omonaki na INR tant qu'aleva kimi bazwa adjoint na ye bamatisi baye kozwa oyo bamatisi c'est comme ça puisque bato wana baza bakongole toza na état de droit na démocratie Nyakeru so asali mabe tokolobela yango affaire Christo nani oyo tobande kobenga na komba Fantomas nani tomoni basili ko accorder liberté par rapport ya santé na ye okoloba nini par rapport ya ndenge baretaki pour na affaire oyo ezali ya coup d'état contre chef de l'état mais en fait aussi komona basili ko libérer ye okoloba ni François Beya mama Sephora omoni ngai bato ebele balananga puisque nalinga kocha biloko ya pampamba te lokuta te François Beya c'est normal ye aza complice na coup d'état ya Faci Beto mais mokonzi oyo toza na ye bato ba comprendre politique azosala te bato ba comprendre diplomatie na ye te so otali lelo bato batondaki na prison bazobima na grâce présidentielle maki wande kowanga na bino bataki de pesa naza kowangana te naza koloba ndenge nazoloba ngana kowanga na ndenge nini neti likambo bozwanga mabe wi wana na ndimaka ngo naloba kamera kotikala kobima te mais sikoyo tozali na numéro 1 ezali nde président de la République soki alobi ke mutu songolo pakala abima est ce que ngana kopekisa nani nopekisa te alandi nde basambisi ye na justice puisque atia mokongo na justice bapesi ye barapport atali wi mutu boye na boye Beya amokolo abanda depuis Mobutu ti lelo soki alinga ebumisa Félix ezaki amabe na ye mais Félix alobi toza na état de droit na démocratie moye mutu akofela na prison eza te abima azwa sweme tant toloba président toloba nde justice puisque justice nde ezobi so justice eboyi président mpe akoyokela justice mais justice balobi abima akende kozwa sweme yango babimisi ye akende kozwa sweme nde mais mama yango ozoyoka bafinga biso bakongolais bafinga biso oui limbisa mpo na déborder bakongolais bafinga biso pouvoir ya Faci bazokanga bazotika mais Faci
na mayele ya za na bunzambi ya zali biso tozakuna te nazokopesa oyo ndakisa ntango balobi oyo azonome Vital Kamerhe premier ministre anome Mubake boye na boye anome nga paster ale mwana 12 ans ayebisa bato ebele soki émission oza nango tokozongisa yango nayebisa bato ebele ke ata Nyakero Faci azolala na ye ayebi ye te ata mama Martha ayebi te toya koyoka boye ata yo oyebi te ngai nayebi te toya koyoka Samuel Lukonde abi premier ministre c'est-à-dire Faci azosala politique ndenge Nzambe azosolola na ye soki batiki beya puisque beyage pe esie pusani akosala nini coup d'état yango eraté basali bakabale na bango akosala 2 mois te akosala 6 mois te lelo 3 ans nyonso wana osala mpona kolakisa bango ke Nzambe ya likolo azali moto abatelaka moto eza Nzambe eza bango te eza mokili te puisque Faci na stade martyr alobi Nzambe zwa Congo dirige yango nga nazala tono vide ozala koutilize nga yo oyebi combien oyo bacoup d'état Faci a raté kutu ya bewana za mune oyebi ke 2 jours a raté le coup d'état oyebi coup d'état yo sakimeli ko sala ye le côté ti Nzambe ye moko akoloba ke manda oyo lobaki ke na kosala Congo ya sika hein RDC nouveau RDC paradis ekoki ça va ke métro ezoya olandian bazo pasula kolongwa Kinshasa ba Congo bato elekaka te olandian Chile jelo esali bazo sala ville kitoko na côté ya Maluku kuna bato to bazo kende kuna puisque ville oto benga Galina bana boyebi te Galina ese umeli Galina c'est-à-dire ville ya Gombe bana mikebo koyeba ngo te boto na biso ba mikolo yango ville ekozala moko te na kati ya capitale nde omoni bato bazowelisa kosomba mapango kuna Faci alobi kosala ville ya sika Faci akovandisa bato lelo yo ndimi limete ekokoma bosoto ndenge ekomi wana limete oyo biso tokoleya na Kinshasa 18h ozoka bambwa kende na Regini okondima kosomba esu Regini tomoni en préparation ya deuxième gouvernement tokoloba Samuel Lukonde de toyebi te s'attendre na nini s'attendre na ba surprise ya omona un de ces 4 matins Vital Kamerhe to pendenge tozoloba to banda de koloba ma premier ministre to abimi to occuper encore une fois de plus place moko na kati ya deuxième gouvernement Samuel Lukonde mama ceux qui Kamerhe abimi premier ministre zali kamboika musayoda et puis yeba ke bato bazolo Vital ya étranger oui to son dimanche mais Vital ya chaumeli na mboko ataye na campus Lubumbashi kala papa na ye ba kolishia wale za makambo etala mokonzi moko yende akonome premier ministre Samuel nani Vital tomoni petan to na ba belge na mboko oyo tozo vivre bien mais binote to somba kopo ya linza za tomate de makuta to somba kopo mungu de makuta savon de makuta para ba étranger ceux qui bazongisi Kamerhe akoko komona ke oui ba congolais boyina bolukula étranger na bongisa bongisi to simika Faci to ke mabeza te oui puisque tout le monde peut ba congolais bazoba trop hein ba nyoko lelo ba futi j'ai permis même 13 millions de dollars est-ce que zo kama kelela sur 33 millions avandinien tala mundele ayakiawa atue ba étranger ba bongisa mboka ceux qui bazui Kamerhe ba Samuel Lukonde musani na osala point na yo banda pe yo botami na critiquer te zela na musala nini muto asala musala se Faci beton na mboko premier ministre ngana zoka yeta omoninga ngai na koliawa na kotangela yo ozoka premier ministre azoya na province ozoka province ezo bouger nete kweya azoya na commune na bino ozoka na kotangela tano na Kengwa Dondo yo mais aza congolais te de père et de mère maman rwandaise papa polonais mais asali 5 fois premier ministre mais Kengwa suki azoya ozo sentir que oui premier ministre azoya ezwana no oyo Birwinda azoya ozo sentir que oui premier ministre azoya on comprend to tchata oyo zoba uti okende oyo matata mponyo oyo mais soki azoya ozo sentir que oui place au premier to tchata mozitu moyibi oyo mozitu azoleka ozo sentir que oui premier mais Samuel Lukonde ata aleka koyeba te que premier ministre aleka ndenge yo vandi awo tozwa biloko mosusu mpo toleka na bamedia tosolo mpo bato balinga biso toloba bilobalo te Samuel Lukonde mpo na nga mwana 12 c'est zéro nga nazomona eloko Samuel Lukonde azosala te ata aleki na boulevard na biso koyeba te ke premier ministre ye wana aleki wana premier ministre ndenge nini oyoka okuna na Lubumbashi basali boye boye basali premier ministre toyokaka ata solo na ye te bato bakofia premier ministre ata solo na ye te mama tozoluka premier ministre oyo azosunga président mpo na biso
Attendez tout le bazar étranger Cameroun. Mais quand même, Azana matilité. Ozo comprendre. Merci beaucoup. Les lois n'andimiye. Et il dépasse ma. Oh, ma otite olu comme toi sunga fachi. Biso za fachi azala. Kambo ibelete mama Sephora. Hein? Tala na bazulu ka oya zaki professeur luzolo bambi ponani. Pona misala. Mama. Outi ko loba wa pisu mwabilu. Pona misala. Mais bato ebele bazako kubanga kabila. Pas koko m'imposer devant kabila. Mais devant fachi motozo m'imposer. Tala toni moi. Marqué nanu na bon. Na komisaka yete metoni mo basala musala. Merci fidèle internaute mon amboka to mo koma vraiment na suka émission na biso to ko to zo maloba na ngambo na yo na numéro no pour to shite. Mama Sephora na zo biso to yoko sala émission pour na ko sala ba analyse ou bien ouais za analyse. Félix azo sala musala ya. Biloko malamu Félix azo sala bazo lobela yango te. On comprend? Bazo bomba. Ezala ta RTNC oyo. Nazo biso vérité. Biloko malamu Félix azo sala bazo bomba yango bazo loba te. Yango mone to yebisa tamu ko ekolo luka mo ya lobi pasteur ali mona 12. Na kolo ngula batu nyonso mbala moto bato baza ba congolais. Lelo basali banzela kitoko na mbandaka. Ye moko Jean-Pierre Memba apprécier yango. Est-ce que zo bazo lobela yango? Balobi na bwende soki na chop. Puna banda mo buto atika courant tikala ko zala te. Mais lelo courant 100%. Tuna bato ya Équateur ba yebisa yo. Bazo lobela yango te. Lelo nga nazana kati ya Kinshasa mais nazo vie ko vanda na Matadi. Nazo vie ko vanda ba Congo pona nini soin na minda. Muto a vivre na courant. Muto a vivre na mai. Lelo ndenga ke sala na lemba yimbwa. Kende siko na lemba yimbwa kende ofinga Félix. Ba soda ba wala bana na ba mbala na ba carton na kan church. Félix a utuko sala biloko. État de siège kuna. Ache mais ba rebelle boy na boy banguna kaka oyoki ke na katanga kuna kata Lubumbashi bakangaki FD nani ba FDLR 5 ba uti wapi balobi na ba carte bakoti ndenge ni Félix azana bitumba mais bitumba yango tokosilisa yango biso tulingi buzoba te omoni la muka bato wana bakeko batali wana na zoyi bisonde eloko na zoyi bisa ba congolais nyuso balandanga batali bamoni muto akofronter Chilombo azate. Oh, Kabila zwa Chibala. Bino boye binde Kabila zwa Chibala. Bake zwa Jean-Marc. Est-ce que Jean-Marc a confronté Chilombo? Yeba lusanzu ezalu kulu. Mutu bake kozwa yo balesi yo potopoto na mbongo ya batu wana ya famille na yote ya koko na yote bafutilo avion balali na mbeto bazwi musala bapesha ozwi mbongo oya kobaluka ubundisa mutu wana ata zamba kolinga ngote. Mwana mboka numéro na pour que to kabona. Oui, maman Sephora, na kosenga émission nous avons kosenga olukanga tout ça l'émission est bien. Pour na expliquer bato makambo ya Chilombo bien misala Chilombo zo sala. Vous comprendre. Est-ce que bato belé bazo yeba yango te. Lelo tala face à stade tala face ya palais du peuple. Tant biloko wana ekosila. Ekozala ba na ya Chilombo. Bote ya Chilombo. Tala nano face à palais du peuple. Mais tant ekosila, ekozala bote ya Chilombo. Chilombo apesi bato misala basunga e bato nde toza mabe ozo comprendre lelo bato ya este bakomi kolela o état de siège tala mutu lokola docteur Mukwekwe yo za docteur mutu bibana tonga mutu bibasi tonga yo mutu ozo kosoigner bamama bazo violer na bapapa bazo violer bango yo ozo okota na politique oyebi nde bato bakatonga politique tala na docteur Mukwekwe bake kozwa ye bamoni simba te allez akoma opposant ya Félix tala biloko mosusu na yepe docteur yango soki docteur andenge nini oyo na ye nakomi politicien donc okofolokola puku mpo oyebi na makambo ya politique yo oyebi makambo ya kisi naye oyebi makambo ya tonga numéro na yo mwana mboka pour que to kabona o mama katindomi na Canada mama na Rachel bambote ebele napesi papa na ngai José mama Célestine Bozana poto, bosunga mwana 12 ans, boza ebele, bambote ebele, na sali mikolo na sali émission te, maman Sephora andimi to sali émission mais na zongi lende ba émission. Ya we mutuya to kanga de Chilombo. To tika bioka na avenue Kikwit, makada makalami te sila, elengese ndenge moko, me mutombo pao, akaboli yango, me bato bazo linga te. Siko ba kolinga nini? Yezu bato babomaki kabani. Passer le mwana 12 ans kozana nga posa bobe mama Sephora, mais chaîne na biso ya kala. O na sala ka tindika na zaka na tindika te. O savonner massivement
oyo nde epesa bino bainformation ya makasi bolanda biloko eyeye te chaîne setindika mamaka tindu olandanga te Sephora yeyo. Bon, numéro dans le téléphone c'est plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9 91 30 87 77. Soki oyoki bien te na kozongela information, eza information d'analyse po toyebisa bino makambo eleka na mboka oyo bato baokosa Kabila zozonga na pouvoir po bamoni Kabila vandi. Olive Lemba alobi akozwa mai ya njili ti kuna apesa bana moto ba plaque me bakoma kombo ya Olive Lemba botala na biloko wana. Olive Lemba yaki na mbongo wapi? Kaka mbongo bazozwa na bakabunda yango baobundisa Felix toboyaki kuna pe Kingabwa jekoka alobi azwa pe Kingabwa mobimba asombela bango ba plaque kasi Kinshasa mobimba nani akosomba ozomona biloko tozoboya yango wana. Merci. Yango wana. Merci fidèle internaute vraiment. Bobenga tokosolola. Vraiment toko vraiment na suka émission. Merci na bandeko ya ko partager na ko liker vraiment émission. Merci na Rabi Azana sima caméra na réalisation tozali toujours na Rabi. Quant à moi vraiment tout le monde na mikolo zali koya. Bye bye.